Te nga boui tozaki na biso très bien ti lelo vraiment blague à part wala par exemple de konangai pour boui ti to bandi théâtre boui na yebani na 2000 exemple TV kitoko mais côté musala elo na kitaka boui na musala parce que tango akomo travailler na Shege na komo na sikoyo donc Shege pa musala nae ay musala festa ke makasi mais makamsu tam so mona nga na oloba boye ya zongsi boye na mwenga biate to yo biba malo na tikela Shege na yeba sa nini ba travailler na bango et puis ba évoluer que ça tapota ba pièce ba nini mona ba zo évoluer na bango bien. Exemple TV kitoko Est-ce que koyebise wa songa bi mama na commencé à théâtre rappelons le la TV le quoi yo à l'état à Monique na comme na quelle classe na yete moi tant son na longue classe na les maman répétition ka bongo ayo fanisa sikonga ayo bisanga binanga Joël moi na ngai au moninga maman ndé na koy mukolo na musala théâtre nzamba za likolo na simbeli yango kisite abi musala théâtre oyo koti eza musala moko malamu batu musu bakolinga yo batu musu bakoboya yo kasi loko eza musana yo za don onzamba pesi biso na famille esengelo sala kasi sala ngo na bokebi nyonso exemple TV kitoko et pas mettre pas nanga osala sports et bakaboni na ngadi da to sala sports oyo ba fingi yo te batongi yo te nini yango yo moko kaka kini telemi nya walie chicle. Après ba sera ba foulard même ndao taper Nigeria ba comment bien okine temte ba flom ndao kanga ndao telema makasi mubuye après to yo sala na kangi ngolo na ba poil nae na kangi ngolo j'étais parmi bato ba saka sport na kangi ngolo na ba poil nae exemple TV kitoko même ko soumeto e bisinga bi de la peto okine l'autre au tourner métissa on a métissa sali ba 3 mois je crois a besoin que le tourner métissa tant na ken na tourner métissa DG a ibsi météo abi banda le ko ka suna mona mwasi mususu te yaka kana de la pas tourner na moni de tourner maintenant de la paix na moi de la pas ça souple le quoi mobali donc so esenge sika matamir ya matimeta bika ça jidoka chabi oui na moni ko mataba mi da pe par rapport à basi msuya kana ba mono matsa moi si mi po metsa pesa ki do botre fa bino sur le quoi mibali so ki nzete mi mbangu exemple TV kitoko ça penda dans le bango na ba groupe nyonso sur théâtre na leki groupe seki sanga kitoko le quoi metisa ezate exemple TV kitoko bien omoni neza bo sesa to soin na bisa sesa humoriste na fani bambule belé ya mesani ko tumbola bat pamba so za mutema te o tamso equipe kanda omoni mais na yebi pe météo ba défaut na esika izali baba na fani na bango te na metsa kutu mutandao lia mtumbongo azate exemple TV kitoko tota ba film nigérien to mona ba miki ba tourner tota ba film mindele ba miki ba zo jouer bo pesa nga mukanda o l'état pesibino ke bana miki ba ko tourner film te mukanda lo kwa so mukanda ezali na ndima bo kanga mais so mukanda ezate bo kanga te pona il est traité na tangi pe classe na mboka Congo na botami na Kinshasa et puis na botami na commune na Kasavubu na Gambela donc na fandi ya wenze yango na mona ba shege nde ba okima ba miyibi ni donc na fungwa matina 100 o tali bo koto vieux mo ateka no baluki mama wala ba toko na kona episode ma ele fungwa ma boko ko sanga te bo pianga papier o l'état pesibino lokola frais d'émission na bino droit d'émission droit de service yango bo tambo no so ezate en tout cas désolé mama ba so za tembe ngabi na tembe makasi to potana na commandant société wana ngabi commando de lo asuka ka fona pesa ka ushimata donc on a mon ko minga ko kamta pesa ngakanda te apa to kana bamba commandant ba policier ba ye ba apa to kana bamba commandant ba policier ba ye ba apa to kana bamba commandant ba policier ba ye ba bundana donc ba monika maite ba zu mwana ba kangi mwana ba kenae. Beauté, j'espère que vous allez bien, c'est bel et bien Vanessa Herwig. Je suis coiffeuse professionnelle, je confectionne des perruques, je vends des laces frontales, des closures, des extensions 100% Imes, 100% Cabello. Je suis installée en Belgique, dans la province de Liège, précisément dans la ville d'Espagne.
Si vous voulez avoir une belle tête, si vous voulez avoir un beau maquillage pour vos événements, n'hésitez pas de prendre rendez-vous ou de me contacter sur plus 32 465 32 36 38. Vous ne serez pas déçus. Si vous voulez avoir des conseils ou comment installer vos perruques, celles à la maison, n'hésitez pas de vous abonner sur Vanessa Airwig. Vous ne serez pas déçus. Bisous, bye bye. Yangona tuta tolote, yangona sala fierté o, na loboko na yangu ya, yango nyose koki, ae ae, asine ite, nangu ya nanga ite o, na bolingo na yotambe, yango nyose koki, yango nyose koki o. Alléluia. Esengo nange komilo yembo na yeko kubisa yo mama kolo Yesu kolo yabo moinanga na kumisio mama Nanga ya motema Olo yabo Olo putanga musika Mama Zambe ya bofele Mobali ya bafebe ya Olingo na yona motema nanga Epusila jamais ton cœur je vivrai Nakobana koyebela yo Kukumisa yo Omoi nanga mobimba Na mokili oyo Yesu nangayo Namoni moto te Oya kokaki kokufela ngaye Bonga na zuwa bombo Ata papa nanga kokaki kosala ngote Mama nanga kuta koboya na ye Oui c'est vrai Yesu okufela ngai Opesa nga bobo Yesu na ye peli yo Kumama na yo Yo tabe Ya bobo inanga Moya miso nanga yo isemo Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui devant vous. Barési Baza, monsieur le journaliste. Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs. Grande ma joie de vous servir, de vous présenter cette émission. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Exemple télévision, vous êtes plus de 19 000 abonnés entre nous suivre de partout dans le monde. Merci beaucoup pour cette marque.
de confiance. Vous êtes tellement nombreux. Moi, je fais que votre demande, votre travail, vu que je suis votre esclave. Et aujourd'hui, je suis encore avec une grande actrice de notre pays, dont j'éteins son nom. Avant de le présenter, je dirais d'abord un grand merci à cette grande équipe technique. Là, je vois derrière la prise de vue. Grand merci à mon sponsor, Yannick Oshamba Godson, Motema Clarisse Ganga, Mama Sociale, Malik Arafat, quelle bonne manière, Willy Claude Djama. Un grand merci encore une fois de plus à celui qu'on appelle Julio Monampout, Yegueto Kamazi depuis Montréal, mon papa, mon papouche et ma maman. Donc merci beaucoup à tout ce que vous faites pour moi. Et un grand merci à Jérémy à la merveille, mon mamie, Monica Makambofi de disque et bébé Seigneur, maman Nakinae et puis Primaël. Selon votre demande, aujourd'hui je suis avec la star demandée, la star Oaro Kangamon Mikolo, Penda Carton. Donc Kombo Naye, Kombo Naye, elle c'est Maman de la paix. J'aurai la Dogo de la paix Nabino. Donc partout Boromo Naye, Mikolo a represté donc le long de Toro Panzanen par rapport au cadre à moi de la femme, to solo Naye, to Yeba Penza. Parce que de la paix, je vous rappelle, Aza Penda parmi les stars na biso ya nenga bakina basala bakombo bajoua, mais à un moment donné tout le monde a suscité la nenga mikida poto libanda, mais des fois zongi a on accepté que Aza artiste. Et je vous signale encore Aza moi na maman waso bango penda eza rapena na kati, et puis Sidney Kevin a rapena moi na ya solo. Alors bah le bango peut mettre en confirmant le soir pour à komato ba moi na zone si maman sur scène. Voilà, d'ailleurs, c'est aux d'accord, on a fait la biseau pour dire bonjour et bienvenue, la maman de la paix. Bonjour, Barézi, mon fils que j'aime beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, j'entends la batutu balingara pour Mikolo Kangi pour le mode confinement. Bakaram Nandaku, mais vraiment la maman de la paix. Vraiment. Ah bon, Bambote Belé, na bafan nangatu, pendant ce balinga kangai. Malgré Corona, ils ont pu s'absolument tout pas si makasi. Vraiment. Donc vraiment, naebi qu'avec Nzambo Tobon de la Kaeli Kanangwe Zaka mon pépé, et on se matakelo, on se matate matima kasi ndeni suka nangwe kitakaka. Donc ekita nango Bambote Belé na linga bino minde kabino linga ndenga pena linga bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman de la paix sur scène. Mikolo Zongi Penza Poto baza d'accord. Pour bango penda ce Nicolo Yende, donc Nazu m'appelle, il y a dérangement trop le club sur Maman de la paix. Qu'est-ce qui a fait que temps est belé parce que Nanenga Kinshasa penda ozaki parmi ba femmes penda bossa ba comment ne pas vieux mondori et tout qu'on sort à un moment de notre travail penda ça na métis na ba météo et tout qu'on sort, mais Nanenga libanda ozaki penda pas trop c'était dit à quoi? Bon nakolo bakara boye au moni ngana carrière na travail mingi na Kinshasa pena libana de bande ko tourner ki mingi vraiment na koloba ngana bandi njonzi nanga na mikila poto na 2004 watu zaki na banjonzi ya usangisaso groupe par groupe te ezaka producteur moko ya zuka groupe na bino a tourner se bino bilo aketeka bon na lobanga mona loba makam nanga ezaki beaucoup plus bitumba ezaki bitumba moni moto azana étoile soki bato mabe ba remarquer que étoile wana ezongela makasi ba lukaka ba bundisa yo donc ngai absence nanga to silence nanga na scène ezaki na ka bitumba spirituel et nyonso wana ezaki ba temps sous pe comme kato le bakadage le baka reculer pour mieux sauter donc na fanda ki peta na mo bitumba zo persister kato tena fana na luka vraiment na nzambe parce que musala nga na sala ba résident musala ona loko tango to yo mondo utolo ba tout à l'heure ezelo kwa makila une fois na tuna ka mama nge wasonga bi mama na de son vrai nom Annie to anda ko benka Anna mama na on a la théâtre pour l'endo sekisai abi Joël yoko tuna lobaka ngo ezeloko ya makila parce que nga moko tango zalaki bébé à l'époque soki to jouer ba sengi mwana na mandeka ko kiko jouer nayo abi kaka pour le lombo ngo beba msuso kina erwana OZRT la voix abiem soki na la voix d'Isaïe Rosenga tam susu ba bando wana mona pe ezaka nango lisusu te soki ezalaka na ngaki na lakisayo otala ka ndenge na mandeko kene nayo ko jouer na yo ndongo zalaki bébé omoni donc ezana ngolo kwa makila malgré bitumba malgré nyonso oyeleki mais le ko ezaki musana nga onzamba lobela nga kiza musana nga na pesio pour air monta na mona ke bande ko simba le soute ba rési franchement na kota ka pena ba prière parce que na lingi musala ngomina bande depuis
premier secondaire. Tant qu'on a passé premier secondaire, on a démarré théâtre et on a bandi ko jouer. Si ko na fin dinga na d'autant la classe na zo sa théâtre na tina ko zo diplôme na nga na toujours na théâtre. Si ko comme ko sanga passe ndenge ni musalongo évolution ezate. Un moment donné na côté mama bondeli ko prier ko nzamba ya ko bisanga bi na koma ki même prier ko tika musala ngo tango na makambo église ko mata makasi na comme na responsabilité bien na église. Ngalobi alors na ko mona siko théâtre zango suna tina parce que musalongo zo tenir na ngote na s'occuper na ngana makambo ya église. Mais on zama no banga chaque fois lobi mo musana pesa yango wana musana nga eza bien présent musana nga mais musana yo nga na pesa na vie eza musana ya théâtre mais ye baka kana nzela théâtre onde ko zape canal oyo bato ebele bako bongwa mana nzela na yo pona musado eza musamu ko kotika ngote donc ezaki maloba mo ebande ko lenza chaque fois so ina kudena mabaku na monde ya théâtre na ngina zo bolembu so ina zongisi ka maloba wana basana nzambe bele ba pesanga quand même loba moko wana na mizong senga bité na persévérer kaka donc nous sommes ça maboko nzambe et voilà aujourd'hui ba résultat la ndenge eza modèle eza lelo voilà lelo ba résultat nango eza ndenge eza lelo on m'a de la peso ko sangisela biso depuis banana lelo combien de temps de carrière? Oui, combien de temps de carrière? On a débuté carrière nanga na 95. Na 95 na débuté carrière nanga na nouvelle oyenge maître pai auto kabona nanga dia nazalaki bato auto ya kokuta juste ka séparation na bango wana toujours répéter na matonge na le faubourg et pas ya Teddy Kinsala paix à son âme nazo uta classe nazoya ko travailler nazo ta classe nazoya ko travailler et tant que kolonga na le faubourg wana to ko to place na Zénith na konya lodja na Gambela wana bafungoli bar Zénith na sikema no sa pena succès makasi nde ezaki bar ya vie na biso Aron Lemba mbote beli papa Aron Lemba wana tant ezaki na Zénith wana vraiment tout travailler qui wana donc calculé de 95 à 2000 maintenant nous sommes à 2020 de 25 ans carrière wow. Na débuté félicitations. Merci beaucoup. C'était facile na début na au moins na première secondaire au cours théâtre. Ezaki facile mais siko na kuta na grâce wana pourquoi pourquoi maman na ngazaki da du domaine hein yende mutu abanda ko te yanga vraiment makasi et banda ko te yanga makasi loko abiyebisanga na théâtre tant na bandi théâtre nga mutu amanga na nouvelle engezaki ya Johnny Sakala bonjour et belisika oyoka parce que ezaka na moment ana nazotanga na lycée 3 Kasavubu à l'époque ezaki CO3 nazotanga na CO3 c'est qui siko nouvelle yenge ba ko sala spectacle na école tant ba sala spectacle na école so na groupe na école ngai nazaki leader na groupe wana ponga même batanga na ngana mona ba classe FCB bazana Europe bakomaka dogo yo to ebeka fo suka boy donc nazaki humoriste kaka na classe nyonso na tanga tant ba ko taper sur ça qui enlever les rideaux avant bango ba jouer tant to sans enlever les rideaux. Et à Johnny a sepelé qui n'a pas moi nous a joué qui toko azan tunzo mon personne à côté na théâtre en tout cas on jouer bien à tout ninga est-ce que lingo ça théâtre na télévision ngabi na olinga to solo la bien ngabi maman na ngama mais nous sommes on y a na biso vraiment to solo qui bien après ayo ko pesanga adresse à le faubourg na ndo qui ne répétition est-ce que ko ibse wa songa bi maman na commencé à théâtre rappelons le la TV le quoi yo à l'état monique na commune à classe na yete moi tant ça na longue classe na les caméras répétition ka bongo ayo fanisa sikonga ayo bisanga binanga Joël mwana ngai omoninga mama nonde na koye mukolo na musala théâtre nzamba za likolo na simbeli yango kisite abi musala théâtre oyo koti eza musala moko malamu bato mususu bakolinga yo bato mususu bakoboya yo kasi loko eza musana yo eza don onzamba pesi biso na famille esengeli osala ngo kasi sala ngo na bokebi nyonso kosimba kisi te soko simbi kisi okokufa noki okotika mokili esengo théâtre okomona ngo te abinga mama na yo nzamba za likolo na musana na sali tina ko na ba age oyo na simbeli yango kisi te parce que wana tanga bandi théâtre ça ngina ba 60 et quelques parce que akufi na 82 ans wana zangina ba 60 et quelques habiti na komina mbulo yo na simbi kisi te abiso to sa musala malamu ozo sepelisa bato be bakolinga yo o bakokabela yo bazali o bakosunga yo pe bakozala poka kozo sekisa bango malamu ya mibale ko ebisanga lobi musala oya théâtre mobali nyonso oyo kuti na groupe aza mobali na yo te zwa ndeko na yo zwa tata na yo zwa noko na yo po osala musana yo bien abina groupe nyonso bandeko so mibali bamekaka kotungisa biso bana basi kasi zala ferme za mutema kasi ba uke musala
komeka kolinga ndeko na kati ya mosala te. Pourquoi? Tant yo kolinga mobali na kati ya mosala mibali batondaka te. Lobi na ngwa komona mwasi mususu akoya alingi. Tant yo ko remarquer que alingi mutu songolo yo moyo sa musala malamu ekozala te zuwa ekokota bitumbe koti omoni musala esa nini ebebi. Ya misato aye koloba na ngai ya misato loba na ngai nini? Ya misato ayaka koloba na ngai voilà eko banga be musala wa théâtre zo yango lokola misala nyonso. Omoni ke papa moko abimaka na tongo mama moko abimaka ke bureau. Respecter musala na yo ndenge moko na bato bakindaka bureau. Soki zo yango na maseki oko kene nango pe kaka na maseki oko récolter nango eloko te. Mais soko zo yango na valeur bato beba kopesa yo respect pe bakoyeba ke oui asala ka tango zo mana tongo ke répétition yebisa bato ke na ke musala tango ke tournage yebisa bato ke na ke musala soki ozongo kaka théâtre zelo komo esexaka bato loko moko ya baventure okoyeba ko évoluer te na musala yango yango wana vraiment zwa yango musala na misala nyoso banda ko respecter musala na yo ba musu ba kopesa yango valeur donc biloko misatu o mama nange waswa yebisa kinga yango ti le ndenge na kompe mukolo boye eza biloko efanda na mutu na ngai ti lelo yango na salela kaka. Voilà yango o salela kaka mais pemenya mettre pas c'est comme si ba yeba ko pe moi mingi to umela to plus. Non. Oyeba ninde pa papa mon. Non, et pas mettre pas na yeba na penza te mais pas mettre pas na joie ka pièce moko à l'époque wana tozole kaka na OZRT, Office Zaïwa de radio-diffusion et de télévision. Mais dans ça, on a un spectacle, mais il pas mettre pas et tout ça, un spectacle, mais maman Ngebi, donc on a un spectacle, belé, belé, bah combien va partout, on a qui chasse, mais quand jouer pendant comme tel, na oumela kate, na jouer kaka pièce moko à qui la faute. Na se rappellera sous pièce, on est zaka mundura zaka patron, vieux Eyoms, vieux Gawa à l'époque, azaki Eyoma, dans nos bien Eyoms, azaki le kola Ngembo na bureau, azaka tala kumoko boye et puis na ngana koma ka secrétaire na mni isko on linga tenga na travailler na mundweri zaki cadre mo ya jalousie ki so secrétaire musu so yena e pour musala ya ko beba donc aki la faute pièce on ezaka yango wana na travailler ka pièce moko et pas ya mettre pas mais et pas mettre pas na ka osala sports e ba kaboni na ngadia da tout ça sports oyo bafingi yote batongi yote nini yango yo moko kaka kini telemi nia walie chiclé. Après bah c'est un foulard même dans taper Nigeria bah comment bien aucun était mais flom mando kang mando tellement makasi mubwe après to yo sala na kangi ngolo na ba poil nae na kangi ngolo j'étais parmi bato ba saka sport na kangi ngolo na ba poil nae et après na yaka nanga kolongwa parce que makamso simba na ngoto makamso za makamba olobate na yaka nanga kolongwa na zwaka temps ya kufanda na ndaku. Tant on a eu temps pour faire un d'accord, escapé, bah Roger Fika, bah Tikala qui n'a pas Eyoma, et Tena qui se sautait, n'a pas Sobe, et si mais mettre pas été, bah ça nini, bah Ekolongwana 2000. Tant bah on a 2000, on a pas portable vraiment non peut côté penzate, il y a Roger à Ekolokanga Nandaku, à Epsinga Lubinanga, Joël, Tosali, groupe Tolongwe pas. Jacques ngaba bolonga bi atolongo tenir te ngasko ba bosali ku boyena bo abi bon yaka to bando travail wana uta ko bote wana utobota Kevin Oyozolo ba wana lelo Sydney azaki no bébé obimsa age azaki na za mwa muke bakali kena mangweza age na za mwa muke ngana kama te ngana bomba age po na to bombi age ba mkolo kufa ba otanga onka na discours age ba bomba ngota ata ku fito otanga onka biso to yeba ni ya bande ko bomba ato bande ko atoba na olongola 5 ans ngolo kwato ya bomba bomba âge pourquoi ya tabarezi ato bombi âge o mato ki te longino échanger kaka voilà ato mam ki ba fode to lobina si ba ride o mato kita elongno ato zuma ngwele otiango tatou elongi ezana tatou te elaksaka âge na yo à quoi bon ya bomba âge vraiment à quoi bon na âge yo zana ngeba mikono be bazali balegi be bazali o bomba âge pourquoi vraiment yo quand on zalaka moi muke ah non so nzama bako kufa na 50 ans mukolo ekoka okufa to kosa to na 30 ans même kolo ko ba otanga so 50 ans to yo bango ça ne sert à rien voilà donc on attend autobota Sydney na autobota Sydney Kevin ya Roger aiko solliciter ngai ainsi à Roger moi dans un muke bo pesa ngata 2 mois comme ça na roya to travail et puis ba banda ko travailler
aptikelanga pas grâce habito zo répéter kana njili ta bango so bazaki banjilwa habito répéter kana njili et ko arriver pe na monique oui et ba so ko bisanga Joël kenda kana musana obiso to zaito notika na biso na mwana lupango nazaki na baniesi bato bandeko za beleta ka lupango famille to zaki ebele kenda kana yo mwana melane miliki on eza musana yo kanga kanga boeti wapi et na manene oke musala Kevin azotika na bato s'occuper na bango na très bien nazo kena musala to ko sala première pièce na biso Mignololo Mignololo eza pièce moko à l'époque et ça qui succès makasi ça qui vraiment succès to boire crine so vieux gao aussi là je te parmi ba fille oyo to banda ko China vieux gao donc vieux gao za 15 mobali moko ngoto bobo yata ba pesa ki mbongo bato so ka to kuta na yalinga ko kitate so ka bo kitisi ba mbongo ke ya tumbi en tout cas pièce wana wana Barizi tono benga on couvre fait na Kinshasa pour ezaki chaque mardi na 20h na Raga TV donc ezaki ka so 20h ekoki au mona pa moi to bina balabala pe bité na tanan on va pas bato bazate ba otala penza pièce en tout cas to joie qui penza na ndenge moi mukete et to évoluer qui na Lisboa ti na yo sa na Lisboa 5 ans tant to yo comme en 2005 ne makamsus pe ne ko évoluer té au moni lelo to ko za na sponsor moko tozo zo exemple $20 par mois parce que un ba sponsor bazalaki to no zo salaire o zo salaire $20 par mois c'est quoi tant comme na des sponsors au lieu salaire pe matati mais yo za ka ba futa mino ka mbongo wana en trois total ki to za ba responsable to za pe na bana malgré ba âge mino za na bimba ngo za mo mi ko to na so bana mais to za pe na ba charge na biso mon to pas responsable ezaka te ka bota tant de jours comme adulte et vous êtes déjà responsable en tout nayo pour vous en a besoin en foot vous en a besoin de l'homme sous autant sous tout ça va parenté yo moko s'occuper kanango est-ce que yo mona kama kambwana eza ko marché karaté comment comme na des sponsors mais salaire eza ka mon compte ba vie oyo ba le kilabiso et ça la bien té alors si quoi comment ko ça discussion et so ba kompi ko silika et so ba lobité vie pourquoi quand même dans des sponsors il faut automatiquement la paix bato basi manabiso mbongo ils ont été capables de monter papa na baba makelele wande yako sala yako ko mona ke muta liboso yaka okite Lisboa ezaka isobe avant même ngana kite isobe lokola lingaka justice za connaître abitenga ninge justice aboyete biso sto sa musala ndenge moko le soki mwana azate muto azate moi place on a to évoluer et ezate donc nous on a kata coupe za nécessaire alors nous faut s'occuper et bané osama makelele soba ekolomba et après tant soba ekolonga to na pièce to bande ko jouer na kolongo na pièce moko kabungu to kenda ko luka diamant ici on a joué na comment na zemi ya leki wala ndi Sydney on a to komi na ba 2004 to Hollande 2005 et après on a retenu té tant kaka na yeko bota na ngai na ko zo repos après 2 semaines na boti to komi 2005 na bina ozonga na ngali soutenir notre travail était parce que moni que tout ça misala makasi mbongo komi mibale mais tout so ka mbongo moko ani za ko sakana batu quand même et à partir de 2005 na yaka onanga ko tika musana Lisboa na fandi na yo fanati to kuma 2006 na yo ça la génération de la paix ça la génération de la paix on a groupe na moko ezaki vraiment en ordre na travailler qui pena batu mingi vraiment génération de la paix n'a pas évolué bien et le square qui ça la baisse la génération de la paix à partir église na mandé ko sambeli kama ngolba mote metikana nga passe na motema ba sala nzambe to ça rappelle quand même symbole makamu susu na église na mandé ko sambela na mokambi azaki liboso nanga azaki dans leader ya église asinga mama de la paix au moni yo lokola jena groupe na théâtre wana zo leka na sango malamu na ko préférer o associer pe bato ya église moko nga ko jouer bo jouer kanaye bo groupe na koma ko jouer kama kama mingi tali bon nzambe na pesa pe communiquer na église va être comme travail c'est quoi c'est un soutien de l'église il faut soutenir un groupe pour grouper les kaka bato ngani bazaki vraiment ko pesa mbongo ti lo na nzambe apambola mutu soit soutenir na église mais tant on si communiquer que nous sommes pas en bon on est théâtre mon maman de la paix moi responsable pas bané comme leader église habité bo pesa bon pas na ngai bon na mona nga ma bete parce que comme ngabo ça tourner je peux pas ndena moi pesa bon hôtel or siko yo bato ngani basaka nini ba pesa na yali ya kanai et comme siko na sang madame na koni ba nyongo ebele biso to banda théâtre
et toujours jouer na ba RTN c'est na antenne ayaka mettre pai azaki groupe a jouer qui na bande na antenne ezaki antenne eza première chaîne privée tant yaki toujours comme antenne a wana zaka pas mettre pai to ngoto comme antenne a foot biso mais lelo ce ko comment que bino bo foot la chaîne bosani lokwa boli musalango bo foot kaka alors dans nos foot ensemble mais comment est-ce qu'on a comme na nyongo ensemble là mo ebele comme les gens un bon moment qui par rapport à la chaîne mususu alors comme na nyongo ebele comme si ko na église ngabina comme ba ce ko ba mususu comme type so pesa mbongo ya théâtre pas pasteur to pesa mbongo théâtre pas pasteur to pesa pas mo sakoli mususu ko mbongo théâtre pesa et encore travailler à niveau mon qu'on a vu c'est mieux na tikana ngai parce que mbongo ezokota maintenant ko futa chaîne te yo leader parce que ntanzamba ko sa makamwana ya ko sa que groupe et ko soit baisse moi ko travailler ezate na ko za contact na vie na Josco Mandala ça ce qu'on a na Luxembourg vie na Josco binanga de la pe wana ya za travailler pas sans souci ayo kitene pas sans souci to ko sanga to ko jouer na ye donc à partir na ye to ko jouer banzonzi na ba Monibe to jouer biloko ebele ba Machako ba Gabriel ba tatuka lombo pe à son âme to banda ko jouer biloko ebele ya poto et ko sala ke ya Josco a voyager akena e poto ta Josco a ke poto mutu o ya tika ka banda ko diriger biso azaki ne comédien te mais le quoi c'est que soutenir kaka groupe ya Josco le but est de diriger groupe or erreur à salaki il faut tika groupe maboko ya comédien kaka mutu le quoi c'est qui donateur atika ne kaka donateur il y a influence et ko sala e ay ko tia mutu wana bando diriger et puis aisko yo ko bando sama kam susu o za kutu na ba norme teke obiso ko sala musala et ko sala ngande de manatini na zamu nga bêtise te barezi so na monika petit na ko ke mabe te na se retirer tellement de manatini na zaka matata makasi nazaka matata makasi vraiment même akamanzambe ce que commence à ngana doser et beaucoup ma boya kasiko ke ba mona ke mona termine on discuter na mutu na kamba ba te be na kenda ba église be invita nga ba ni ba mona maman de la pont aswana ka bunda ka boté alors on a ça na garder bonzambe na ngai olie na kindi na mabe na sa nini na longwa na tika bango ba tika opota na ngwe saki kena kite pas Josco na ko fanda en tout cas les gens qui étaient en fin de génération de la paix bandé au marché sous-souté pas de scoper non travailler na fandi et ko comme maman moko boye tant vie et ça koufi météo azaki te le même vie s azaki na mikili après ayekoya je me souviens azaki te na komika na ndako et wa sabi singa binanga po météo to travailler kana ina groupe maboke boya na saka pas mettre pas ba mame wa soba ko zonga groupe na ba maboke ngalema ezaki na kipe na travailler po azaki na jeune fille te et on sona ki na travailler na moka monde à partir na ko ibana météo na groupe maboke po mame wa so ayi singa bien Joël météo akeka kasiko yo moni ta ina voiture moko a blé yo yenzi na bitenga na enzela gambela bia ya binishaba atike nga numéro alo bisoka ye benga numéro ya téléphone yango et ça que la benga météo to kutani abinanga auto travailler sur tenga na to to na expliquer na comment un groupe na mettre ta abinga ngi to bando travail ça va taper on peut bani banda kala bande ko travailler na météo ndé à partir groupe à météo et ko bota sikoyo Métissa, bateau travail tito météo ça c'est on la tient Métissa le quoi météo tito ça on a notre travail dans un groupe n'est pas scénario banine bon travail mi bali tiens moi météo ça qui a une jeune fille mon groupe qui va travailler ka bon déjà na biso za ki fortement mon TVS a aussi météo lobby moni déjà bien de beau travail mi bali mi ça tout mais il faut que moi si azala comme on est quand même ça moi si azar et ça là moi d'accord moi météo consulter ngate a ozoka batune selon goût na ndenge ya lingi na travail na kaka même ko sou météo biso ngabi de la péto qui est l'autre tourner Métissa on a Métissa liba 3 mois je crois a besoin que l'autre tourner Métissa tant qu'on a tourné Métissa DG a ibsi météo abi banda le ko ya resu na moi si mususu te yaka kana de la pas tourner na moni de tourner maintenant de la paix na moi de la pas souple le quoi mobali donc so esenge sika matamir ya matimeta bika ça jidoka chabi oui na moni ko mataba mi da pe par rapport à basi msuya kana ba mono matsa moi si mi po metsa pesa ki do bo travail bino sur le quoi mibali so ki nzete mi mbangu abi wala msuna mona baba za kilo
mais namoni de la paix aza un peu souple quand on isalaki météo zo météo bando boule so yo tam suso na koy makangwa DG pour nini bana basi sonaka tito ya bisabi no mutu mtanza na jouer na ye de la paix aza mutu aza na loko wana makila au moniteur au moté que mutu moté de travailler na de la paix à travailler peu ça c'est pas oui ngai pe na préféré DG ndenga lobby to travailler kana de la paix et à partir wanande ndo monenga na yaki kokota na trio Métissa na komi ko travailler na bango na Métissa jusqu'à ce que Métissa to voyager belé Métissa penda dans na lobango na ba groupe nyonso théâtre na leki groupe seki sanga kitoko lokwa Métissa ezate groupe etikanga na ba souvenir lokwa Métissa lelo so na fandi na talmelo ngabi ba onu so za ba souvenir ya Métissa mais na regeta ka ne Métissa kufaka donc tilo na za na fandi mais c'est kufa poa nini kufa na oka ikufina bo mutu kufa poa ni bon moi je zama ramsio ko lobate mais makambo bo so permettre na tu na ba tuna na yo pena meto comme ça na pe moi na mobali ba bolingo so le manga bon ba bide la pena meto pesi mombo abo on to ça bolingo ko teni mombo mona biso ba bolingo so mo se bino ne boteur ya opanza Métissa Nzambe ezaka pasi moni ngai na vivara na social nga za très social nga vraiment neza na tina nga za très social moi mobile na musana mona keka to za ndenge moko mobile théâtre ako paniquer na elo moto to biso ndenge moko eza ba oba ya liboso na eza ba isima na nga to sala métier moko omoni ata yo communo danser ni to sa métier moko so na lingio siko omona film sur les so qu'on a début conseil au so pc biso ba to kol ba parents to tangi classe to fan ba parents kol na balabala te pour na zo na banir éducation ba parents na nga na ko soni déjà o ça déjà mutu mwaza ya ko yeba na makasi une fois na tambolika na soni ezonge pana moi te que ça qui to côté mais toi notre travailler tant que grand frère to mesene makasi mais non lo ba bongo ba résine au moins est-ce que ça ba tobele kolukate zalaka yoyo kolukate mi monsaka ke yondo za danser na ki danser wana soki pe ba résine ta kombola ka longo mito kombola azalate atosi ba tu sa ye pa kombola mais tamsu ba résine so kombola torchonaka mais mun so sukaka na kombola pamba omoni lokwa nizaka défaut nizaki défaut esaki na kati ya Métissa et ko sala ke bon te et tenir te pani to sabi so nyonso ba tumsusu bazaka bwebwete ngapi na makambo ba wela ngade manatine ngado wela ngaka ntuka ndika ko wela na tike na ngalo zwa nayo muko na solo nga Métissa na olonga Métissa na maya miso ngabi ko weli zwa nayo menga mutokeza yanga ndenge yo wana ba charge ndenge na ba charge même mutoki na ngo bénéficier na ngote qui resala pe na sima nanga ça il s'est passé plein de souhaiter au travail parce que on a demandé au travail on a wala mutoki ya mututé des fois ezaki kaka moni météo aza mutu to za mutu na ba règle to na ba défaut na lo ba mutu lokola Tito ngata na fana ba binga de petit to obunda mbala mona oganga ba mutu wana mutu abandi vie Tito mutu wana mutu abandi na yebi vie na nga bien na yebi bien omoni neza bo sesa to soin na yebi sesa za humoriste na fani bambule bele ya mesani ko tumbola bat pamba so za mutema te o tamso okipe kanda omoni mais na yebi pe météo ba défaut na esika izali baba na fani na bango te na metsa kutu mutanda olia mtumbongo azate parce que biso ndo salaire esika moko na TVS et pas fort déjà bando futa mutanda futa tourner so de pas azate ba pesa mo de pas mutute o météo azate ba pesa mbongo pas mutute fo mo comme na bureau zumbo na yo oteli nzaka on za mais ba comportement sous-sonné dans le lobby donc au fond dans l'ensemble to comme déjà famille il faut tous za na mwanda mu ya respect yo to za petit na âge mettons on sangano na musafu na oza pe na besoin na devoir au respect au ya yo voilà en oui jamais on gangela ko la miso ba tout ke ba atali comme ça comme on a miable excès de ko gang même na ndako yo parents so gangela ka ba na miso ba camarade na ba excusez ozo finga ka ba na mosu mwana répondre na miso bato on comprendre ils appellent des mona lisangane to kuta bon ton on est ko ba kama moyo koma se retirer na ngai na fa na ngai et voilà depuis na tika médecin na fandi na ko fa na ko mona ngabia nzela ngwesaka ba bitumba na bitumba na fanda kina ngai mais mo baninga kana mo ba troupe na so kine muninga pa benga na kina mo intervention na fandi jusqu'à ce que tant que koma na fin de l'année 2019 Kevin aya muninga singa bana babenga bonga ka de la paix singa babenga ngamba mateka de la paix singa de la paix
nazwi contrat moko ya chaîne moko boye faut tourner ba gag yo siko le quoi déjà ça moto tourner ba gag mingi donc bon to ça pesa na ba idée ngai se yo pesa ba gag na yo za nango apesi ba idée na ba gag papa na commission pe moi règle za na corriger mais Kevin Pabla a partenaire au travail à bout tinde ngai na ba film na sala na komaka en tout cas nzamba za likolo na corriger ke tom sous 3 fois té donc sur 3 fois té banda to bandi ko tourner na ba film na to tourner o ya Kevin na corriger ke 3 fois té donc sur des photos commenter moi na fan na peine à étudier ça va tableau paris mon apprenant pas scénario mon do tant atalika na bana basi na monene que de la pas à moi mayele de comment que maman ya ka lo blenda to comment pièce to andi ko comment so papa tia koto bo vraiment tia ko mimanga na montage to comme que montage na antenne ay comme pe munderi akena ya tikinga na monter na pièce mbatina suka de à partir on est déjà na komela pe mama kambango yango na mona scopa Kevin na âge à 5 ans ngamona bande ko jouer na wana zana génération de la paix Kevin a autre classe na jouer na kina na jouer na comme ko mususu sebo pa la démission ko seka to jouer na ngiringiri la police kangi biso o nazo jouer ces mineurs barizi jouer na salle événement moko na kwa ingende na Birmanie na sayo plutôt ezaka somo ezaka vraiment somo mais bakoka kokangate bato nde tourner na bango ba vieux mso babi de posaka nde boy on pa ezaka 0 mètre église ngabi lelo penza donc nazo sa penza ya kaisala ya nzambe donc ministère ya Yesu kana tempelo dona opanza kaka kabi mwana ngamoko na osamusana yi siko bokange mineur par rapport kana si bango abi tota ba film ya Nigérien to mona ba miki ba tourner tota ba film ya mindele ba miki ba zo jouer bo pesa nga mukanda o l'état pesibino ke bana miki ba ko tourner film te mukanda lo kwa soki mukanda ezali na ndima bokanga mais so mukanda ezate bokanga te pona il est traité na tangi pe classe na mboka Congo na botami na Kinshasa et puis na botami na commune na Kasavubu na Gambela donc na fandi ya wenze yango na mona ba shege nde ba okima ba miyibi ni donc na fungwa matina 100 o tali bo koto vieux mo ateka no baluki mama wala ba toko na kona biso donc ma ele fungwa ma boko ko sanga te bo pianga papier o l'état pesibino lokola frais d'émission na bino droit d'émission droit de service yango na bo tambo na so ezate en tout cas désolé maman ba so za tembe ngabi na tembe makasi to potana na commandant société wana ngabi commando de lo asuka ka fona pesa ka ushimata donc on a mona ko minga ko kamta pesa ngakanda te pa to kana bamba commandant ba policier ba ye ba bundana do ba mona ka maite ba zumwana ba kangi mwana ba kenae ngabi bo kena bino na bo ko lemba eti bino moko otika il vient à monter notre travail vieux cordon azana mwana yolo vieux cordon na télé api ngam na Hollande te bakena ba on a vu cordon mta ko landa ti biso to continuer so pe tournage ngana ko bebisa musana ngati bato ba bebisinga moral et après wana ti to ko ba 17 ba sai nini ba tiki ba zogi na ba ngabisi ko buseni vraiment buseni mino lo te ni to continuer musana biso ne na travailler na Kevin 5 ans ti lelo Kevin mona RA ko koma na ba 6e primaire mona ka ba kaye a ko ma théâtre ne na lingala mona ka ba tableau pa komingo yo linga théâtre makasi bwende nini moto sangante ko travailler na buibui na yeko kenanga retraite un mois na kina mangengi na tika ba na buibui ta on yeko ya boyo ka sine kunde azabwe akomaka so akika so landi boke écouter na répétition na tomboka ngana bisenga na so sa théâtre magina ba na classe na zo ngo diplôme en tout cas so zo diplôme te ngana toyo karate umuna kina umuna pa latine informe benzo comme mimi na répétition na sac bunda bati ngamona fanya ngabite na yo comprendre ce que loko yo yana makila mwano donc ngamo na kotsaki yango intina combattre na banda sko côté ya ye na orienter sko astanga ka théâtre mais en négligé classe T mais na pambola ka nzambe na kati ya théâtre na Kevin abandela examen de tamba ami balete donc ka représenter ba moko azui tanga zo akunga na zana ngapi na Kinshasa te comme na banda osamba voyage na lufu ba benga ka na téléphone ke Kevin azumu ko na ina leli donc na biseka nzambe merci et voilà jusqu'à présent ndenge azo continuer misana e ngapi na continuer misana nga to yo comme na décembre tanga
a proposé ngelo kwana Nathalie pe ba gag na ba no pesa nga ba idée ezaki bien nga pe kona zena ba kaina nga ba gag ebele parce que na métier to na pesa na ba idée so etam sur le ba réseau yo bitenga na de gag ko pesi de gag no nga na manene ka ko koma na komito jouer ka bon ba kaina nga nyonso na revoir ngo comme ce ko jouer ba gag o de la pe obenga ba ne benga mutu go benga mdonga bia bango so ba bande konanga to jouer na facilité to bengende bande ko leka siko e komi pièce esinga de la piste ko photo code sa pièce na histoire na moko histoire mbongo makila première histoire de ça na chaîne mbongo makila aiba ndiko yo relater nga histoire mo pam ça va histoire déjà bon to komi et voilà jusqu'à présent ngana sana comme ça ya komela et na pesa ki piste nzamba likolo na pesa ki pe IDT ya kana IDT la pe na pièce na ngabo avant na kuma fona ba histoire ndenge zali a expliquer histoire za boye ça va toquer je pesa ngaba tableau ngana ko commencer ba tableau nyonso mo na conclusion oyo première fois na tala ki nga mama za mayele abandi penza abandi afungoli ayi ko conclure ngabite mwana za déjà mayele monique intina la kisaye amanda ko évoluer na bien tina ndenge pe lelo évoluer kana bien en tout cas ngamo na féliciter kaye vraiment na féliciter parce que afandisi yango pana mutu na ye Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez belé, vous avez apprécié là. Donc, au Bolingara Maman de la paix. Alors, vous avez vraiment apprécié là belé. Donc, vous avez encore relaté biso histoire. Mais sinon, vous avez déjà retravaillé dans la bouille. Tout le monde a un peu bouille, pas banal, représenter au code, ça paye, film et tout place à Zalara. Mais à part, on a opené ma nose à la tête, c'était dit à quoi? Nga bouibou to zaki na biso très bien tilelo vraiment blague à part wala par exemple de konangai pour bouibou ti to bandi théâtre bouibou na ebani na 2000 na ebani na 2000 heure to bandi et pas ya mundweri parce que pas à mon angeli donc azane angeli na 2000 to mena bouibou donc so de matozaka wana vraiment bouibou ya olongana njili ba love bolongo njili ba disque do ba ina maopa na biso balali na bangata 2 jours 3 jours wana ka balera sauce blanche na bilo mona lamba to tsa tomate te ka aubergine poivron matumolo ka abi ngo to kenso kasa ko bolia sauce blanche c'est peu ko bima to kena biso ba kermesse to ketama to ka tilelo mais côté musala elo na kitaka bouibou na musala parce que tango akomo travailler na shege na komona sikoyo donc shege pa musala nae ay musana festa ke makasi mais makamsu tom so mona ngana oloba boye ya zongsi boye na mwenga beate to yo be ba malo na tikela ishege na yeba sa nini ba travailler na bango et puis ba évoluer que ça tapota ba pièce ba nini mona ba zo évoluer na bango bien ba zo évoluer mais jusqu'à présent boyebu to zakana msona ye dernièrement ya ki to sola ki na de la paix na si ça na ba pièce to sala ngona on a besoin au pesa nga ba histoire msusu to travailler to ça chaque jour benga nga dernièrement bi poser de la ba pièce nga ba pièce ze belé ya kaka ko sala choix donc to travailler ko ya au monde ba pièce belé bando le ka boyebu ya no tourner mais ngam na ko sala ngo pe na ko dirigeant tout ça en bon terme. Voilà, en bon terme, maman de la paix, qui n'a pas malem na rechuté. Mais sinon, les lots, ton rôle, c'est Sydney, dans une mission à Mikila Poto. Oui. Yango baloba so boti mwana ko négliger mwana te. Zwaka mwana yo tsaina nzela. Lobi nango awzala pe ilo moko produit malamu pona yo. Moni franchement na lemba ki na lemene na biso bitumba tellement le kay belé. Ba bitumba ngo yali pe côté ba comédien na côté famille pe sangana ki. Ba comédien ngani mazango mwana likambute. Moni molili so ekoti. Mutu msani nga salo bolam molili ke kanga mutu na salo bolam te. Donc so côté spiritualité ndé au comprendre makambo ebele. Moi msani ko promettre pe loko ba résine lobi na plus lo boy. Et comme l'objet n'a pas été. Donc, ce qu'on a besoin de comprendre que nous sommes innocents. Mais tellement qu'ils sont dans la famille, qu'ils sont dans le quartier, partout. Donc, ils ont permis qu'ils ont évolué. Vous comprenez? Voilà. Et comme on a Kevin, vraiment, on a regretté à Capo. On a ramené les cas qui ont mis dans le poto. Ça rappelle un peu sur l'injure, moko et ça va bien été. On a aussi un boti mwana nga. Mwana nga exemple somenga lupanga ta bobina nga longa kuna yanga fanya lupanga mwana sombela mais mwana ngati muna bota kié et lelo oso lelo Kevin azong si mama na scène parce que ngam na boti Kevin de deux ngam na koti Kevin théâtre voilà donc ça maman est partout ça maman est partout biologiquement maman est la mère spirituelle aussi voilà donc nyonso même makamba prière ngamonga bana nga nyonso donc ngamona so sambili tant kana monje yondo ntoloka ngai
na mona pena bongo Kevin ça ndo prier à ondimate vraiment donc ngamona ça l'effort na beaucoup la bana ngala ba nomo to msunga na boko maki nango te bana ngaba boko manango et voilà ti to yo comme Kevin ayo ba te dia pe fu bana ko jouer na kana ba prier ti pasteur habité nzamba sa kumda ko sala bosa na bitumba zonga musala nzamba ozonga na place na yo et voilà celui on a zongi na scène table bet msubo finga ngelonga kuna yo sila kite na théâtre posé le makila vigno son normal ezaka dehors en bas visom tazo kende ka zo kende botale bien c'est que azana lo mo ya malamu te yesu kutu mwana nzambe ezaki mo bafingi mo balingi mo bafingi mo on comprendre que te azaki mwana nzambe ngalo lo quelque chose ba ko loba je m'en fous de ça parce que Kevin aza mwana mutu te afruya utina libunanga azo zongi selanga ou eza makomi ya nzambe bible yebisi biso lobi ba fruit en train na biso baza bénédiction pour na biso et là on a comment vivre bénédiction ya fruit en train nanga na bezate quel que soit mon to ko lobane comment nazaka fier eza bato msusu ba talibabi et depuis ma Kevin mon dit depuis me ça la tête mon ndeko maman la Kevin yem ta bota Kevin bota ki mkoni ona bota ki mko bota ki na bota ki mko na bota ki na bota Kevin ngalo bota bana ngabo mwana barezi ndo bota mwana ngabo mwana tile ona na zabo ina za fier na bana nga sino ata bana nga ba kan nzambe merci parce qu'on a comme on attend ce qu'on travaille voilà nzambe merci à comment les lots à d'autres travailler qui toko donc grâce à son fils Kevin Sidney le lot maman de la paix a zongi sur cette et au salon dernière au mon appel ba commentaire surtout et comme un film mignon sont vraiment sollicité aux autres ça na ba tournage on to les non au pe magno non par rapport à bitumba parce que comme un mignon sur tournage bana ngana ndako basekaka bazazo bafani Whitney na Sublime baleka Kevin baba mtuka mama yo uzaka mta théâtre solo nazaka kasoki air moko na moni ba appel ba benga parti ngabi nzambe merci ozongi singa na sieti nanga bandoko bakangenga bangena bonga te wana mandiko sabe ngabi nzambe kandingo longoli bango pembe nanga ba kende libela ba disparaître ba mona le wa bana mama e boma kamo sabe ngabi kamo kamo sambe la bitumbo ngana zona vina na musala bino boyebi yango te bino moyeka komunika na boti bino na tongo sengi lipa ba pesi yo classe ba futelo mama ya besoin sombelo ba pesi yo me boyebi te ndenga na bandi musanga na lingo bebi tumbo na zwindenge na pene bino boyebi te mais lelo so nzamba komo zongi sanga botika ngana zokata te ya obuka mabolongo yo yebisaka nzambe merci et na zaso na tanga ba commentaire so na tanga na sisi na koma pona prier na yebisaka nzambe ngalo bi nzambe pambola ba fanatique na nganya so ba nga témoin ngai munoso ozo porter nga cœur nzambe pambola ye fungola ba porte mutu mote alela et surtout ce mutu mo kanisi ngati nga quelque chose nzambe oyo kata na longola dîme na osala mo action de grâce pour na mutu ana na ebisi nzambe nazaki na ngote naza obligé de payer sa dîme parce que c'est obligatoire, c'est biblique. Mais action de grâce on a sali nzambe elanda mutu ana sikati ndeni ngata quelque chose akaukate donc ba résitika na comment est-ce qu'on vivre nazo sa siko nzambe c'est mon temps musana nga sikonde ya siko pe na koma mona pa de la paix na koma mona pa musana nga puis chance quand nzambe pesa nga bana bota bango mona basi bakoli wala ndiki non le la teke o mama ke tournage a umeli na nyoko mana nga pete na tonga na komi makabo Whitney mambonga wenze yango nga kina tournage so eza jour na nga prière en tout cas na bonde la biscuit comme ça nzambe va partir na kota mabé na tika moté so na monika to komi 17h so jour nga na kambate na kata tournage 17h na bonde mo diriger na biso na tika batabla continuer ta lobby pardon maintenant qui est na présence ya nzambe wana pendeza chemin obligé c'est mon premier boulot les services de Dieu voilà après on a les théâtre donc sami balo muto combattre en théâtre na musa nzambe nzambe côté mabele. Merci beaucoup maman de la paix d'avoir accepté cette invitation pour la personne Asuka message né européen ça na ba fanatique de partout dans le monde
et puis dans un moment où tu es maladie, ta pandémie, et puis aux servante de Dieu, au groupe ce message nino, au un message fort par rapport à la nation, par rapport à la union au balingara parce que biso aux arabes éducateurs en masse, au rôle balobama ko toucher pe belé au bar otala yo lelo et surtout ba babi couple yo na papa Serge peu les gens qui na qui talk ouais. Ba ma bon ngamo. Baby ngamo la zara fait théâtre koti. Na banzotal. Ce théâtre koti na notal, nelso ba résine na sekaka. To la sekaka ndé mona public. Ce qu'on est ça ba na ngabi est-ce que makambo kangam na sala ngo vraiment nzambe na ngai na hapi nda comédienne no tawo na hapi tout pièce o ngana Serge Losambo so na tanga bina mbani hapi Serge Gizengi donc bio na bino toko ngabi o bandoki mo zoba vraiment bana bino moko en tout cas so na sali pièce naza ko obligé na tala ngo po pesa nga mayele ya sika ya mosiko na msa baninga na ba comédien nyonso tango zo jouer faut za rapina censé otala ba pièce na yo omitalaka omimona siko te place on senga banda likamga banda oleka na télévision na tala ka pièce nazaka tena yepa na ndako na yo mso komona ngem police otelo mso so barisi pardon longola tena antenne longola tena raga point nini na mitala na mimona ba défendre sala kena c'est corriger les sous pour na mayele na idée ya na mso ya OK na ko saka ba fan na ngaboye na moment au corona so yepe corona ngaza mwasi soki pe mobali colonel mais ausuka auzongo mo ba ke elo mo pene bi mebo memi ngo tina suksi na ngo bu yo bongo sana biso te zongi siko utaki dernièrement na saki mo exhortation na ba fan na nganya so pena mutu nyonso ngabaki moment otozana ndako ezape moment distraction te tozwa tempe ya bonde la nzambe omoni bilo mse kokoya bona monde bon mon ngo normal autant tu ngo anormal mais si ko biso ba otoza nzambe to bangelo mote prière na yo et ko kwisa pe le mwa munene o ezo kanga ba nyonso me pano sauter ta nzamba ndenge barezi non quand ba nsusu ba lobby o de la paix yozo ba bon point ni no ba pasteur kuna ba sango malade ezo bon nzambe nzambe mwa mystique nzamba la multi système to koza la 10 bino nef lo mo izubino menga nzamba epargnenga donc tout le monde a grandeur en nzambe tout a kate so ki pasteur pas za mutu pasteur eza kombo maza mutu abi nzamba saka ngolu na ba oyo ye alingi yango no yesa bande kona biso nyonso même biso nxa apito komika keba yo mozo mona kotambo le komika transport nombre batu so tal da yo moningo kota na biso tangi babito zaka 10 so tangi 9 yo ndoko ti 10e isindi so mo da 10 yo 11e ko matate parce que za mibeko esekwe mais ça quand on a biso eza peta distraction te na makambo ya boy eza rappel appel au nzambe a obenga biso poto kende au servir na makambo boy eza ba moment où ekomisa biso makasi to tika nzambe te ba auto lukrada nzambe to ko balisusu mais ba ona makota na bozino te to kota na bisa bande komba ile kinga lobito zo attend on méditer ka psaume 91 na psaume 91 nzamba bina biso elo mwa mabe komela yote ezanda kuno ezani na kobatela butu mwana ko bundela yo tozo atteint kotanga Exode 23-25 ezaka nzambo te so bitumba na biso ya osala nini a bundela biso ngako nzamba zo kanga nzolo bango na koma nzambe koronango kutuko na matoi nanga na omona ko nzika mpepe mwezi waka uwe ozoki ba tournage là OK na zo protéger toujours dans ba règle oui Tamoni nzambe azape nzamba ba instruction blague à part nzamba za alinga propriété voilà nzamba ça a été alinga propriété pourquoi to rata mon jardin de bato ba lotango ba ndoto ba so jardin de na lotango nzambe amona ta zamba moko te na mboko ko kana jardin de ka biso to bebisa nzamba linga salité te alors nzamba mibeko ba konzo bazali bosse na biso bible lobi moto aza mo konto ba kiza établi par Dieu nzambe muta établisaka bokonzi moko te ya kaka na mutu yeba data muto ya ko bokonzi ata ya moderne yo loba mais ils établi déjà par Dieu tant ba pesi so mibeko to sukola maboko to sukolaka tant ba pesi so mibeko bo bimaka te to fana ngaso na nesika okenta na bitambo te nga par tournage prière mikolo ku bibeme na okena ngai te ba ninga so ba memba mona nga mabe aona to sakaka mibeko ya mboka bimema pe comme
na ko leka mbala moko soko bokena moko botemitemi moi nake ka kona benga kande ndeko ba condoléances limbisanga so na mona na kite boina boy tozo ngoto se comprendre facilement to mo ndeko ayene na matanga te tozo na mso ba mabete parce que za mibeko maboko outi kata libano teme de minti koti sukola maboko règle ba pesi biso na mboka to tosa to mibatela po komate ke onzamba sala kite nzamba so sala biso beto ba kosala nini ko mibatela ezate ke ote ngana trop spirituel ngana son esprit non nous dans l'esprit to vivre dans ça moi faut to ça peut mibeko pour spiritualité et là taper nzoto to ça peut mibeko oyo et sala ma awa na se ezate ke onga lokana sambela mingi na kila ngana prince na lali na ngamba patima no denda no e finayo okende. Merci beaucoup maman de la paix. Quelques dédicaces. Ma dédicace na ngana opesa mon petit frère notre cadet de la famille les boss Diadogo na Italie na sina ebisa ki nga lobi ko banga mpe pa kono na Italie te yo mosana nzambe le ka moi pa kono le que le misu et pepie le biba eke nango Diadogo Bambote belé ma sœur Nadine alanga musika na français Bambote belé André Lutumba de Grenoble na peso Bambote belé Erli Chikeva Kimbangu Yayo Bambote yango mama de la pakaniso na Bambote mama Alice Tabuku Bambote belé mama Ritambemba de Suisse Bambote belé en tout cas batno so baza Peggy mon petit frère Peggy Juma Bambote belé na Italie c'est bino ya bino eko sauter c'est tout comme ça makola nzambe nzamba ko sunga bino Bambote nanga na ba fan nanga nzambe ndina linga bino bouta wa vous appelez la meilleure amie na théâtre na théâtre meilleure amie na to so ne pas en bazami balen non malo so na boui ba meilleur ami na ngai ba mu comprendre tout mal ça mu comprendre mo mena supporter ka ba meilleur ami na nga bangwana o malo se mo abi de la beto ebani kala bana 1900 mètres pas non to soana ko ngam to soana ni bani so za ba 4 binga depuis no to soana penza ngabi abi mo abi attends to soana de la peme na banga kama kofi mais pe so lokoti au bukani donc voilà ma dédicace est stylée ba dédicace et sinon yo ina pesa yo muluki la ba dédicace ba fan ba fan na ba pesa nga posa ko lela penza na mona blaga pa ba fan na balinganga vraiment santa pena bolingo bimaka na bozindo moni bolingo eza bilo ambebote voilà eza bilo motema omoni lobi na so na fan na mo Laetitia za na France oyinde na so na Laetitia mwana mbuza te Laetitia osalanga lengi moko te zala ka leki na ngai so ba benga ngai ba benga nga plus 243 84 0 700 699 plus 243 84 0 700 699 na osuki sambote na petit nanga Daxi Vatusidi yo bana pesa ko mbote te mbote yango Daxi Vatusidi na pesa mbote. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là la comédienne de la paix à Dogo, donc c'était l'invité du jour Tosolo le pena ibele donc on va te bele boyo kaki pena ba question sur botinda qui en la maman de la paix à solo. Alors bon continuer toujours côté la place à rôle que puis Nicolas a très sollicité à kende puis un exemple de télévision que bon mon na ba film bando kota malgré confinement, malgré ba colonel ce qui corona ce qui donc biso to ko travailler tout en respectant toujours les règles au PCB d'instruction qu'on se désinfecter beaucoup à tout moment, qu'on se protéger contre maladie ou la pandémie ou ça la passe dans le monde entier. Alors je vous dis un grand merci à Dieu d'avoir réalisé cette émission, merci à toi Rémi Kouvodor d'avoir assisté aussi cette émission, merci à mon vieux Modeste Biapamba Motema et Jenny Akonastri, 2 fois par an français, Jenny Akonastri la togolaise, je te salue. Un grand merci à Monica Makambofi des disques, et puis un grand merci au couple d'Ake Kanza Motema et Gina Mona Yolo Mona Dallas. Bon rétablissement à toi Malolo Maloris la congolaise, donc tu sais là où je te place dans mon cœur, je t'aime, alors bon rétablissement. Nzambalo la Wazara médecin par excellence à Kota Likamonao.
abimsa on a comme artificiel on a eu ça biso tout très bien. Un grand merci encore une fois de plus na Jules les amours dans mon thème et Julia Wello. Merci Nayo Patrick Jomali, tout artiste musicien on a besoin de se produire à niveau États-Unis d'Amérique. Contactez en ligne on peut savoir contact union sur ya Patrick Jomali à la carte États-Unis, donc jeune producteur, il y a Pembe, il y a Bougar, il y a Swag, plein d'œil spécial à toi et aux gens besoin de faire Périca bien à Kitoko, Vanessa Erwig, pour mon publicité naïe pour les canaux en carte Belgique pour contacter. Sinon mon numéro est affiché au bas de vos écrans, appelez-moi pour les remarques et les suggestions. Bolingara de la paix à Dogo, Bolingara Barizi Baza, pour s'abonner massivement et puis bon il n'y aura pas de publicité, et puis vous partagez la émission, vous avez un commentaire et ça ira bien. De la paix à Dogo, à invité Nabino. Alors, Bissot Kabouan Nabiso, ce qui nous va permettre, Bissot Toya, Bissot Boromon, Nabiso toujours, n'a pas différents invités. Alors, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur l'exemple télévision. Bye bye. Bye, merci. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez faire confiance dans l'exemple télévision, vous pouvez faire confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, émission, il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors, bon s'abonner massivement. Yom to boya bêtise, yom to boya anti-valeur, yom to boya rabimbindo, yom to boya rabattitre à l'okuta, yom to boya bêtise. Alors, place à malonga s'abonner, et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yom to rotala nga yo linga barizi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre était zéro ya lettre. La surprise ya kafu ya kafu ya kafu. Barizi baza to moni confiance au PC na exemple télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako bakomara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer à wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi on a bino ba maman penanga na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos barezi baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'abonner à Zéro Bêtise TV. Bon, théâtre, il y a cafou où ils ont bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise télévision. Yo mouto un exemple de télévision. Il y a on a Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle arabno, salle kitoko, qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, ils ont bêtise, mais monsieur, ils ont bêtise. La télé-réalité et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga
Ba maman rubrique nanga. Ba maman opena bolinganga quoi. Obolinganga nga quoi nga. Na nga quoi. Barezi baza. Exemple TV boti 0 bêtise télévision. Alors, s'abonner gars. Au côté na YouTube bêtise 0 bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner. Au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga. Au finir la notification nyonso. Bémission nyonso bandoko taba gago ba théâtre tout et bandoko takuna pour que bozala branché. Nga ke na ngai. Na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi. Na kimi te na zongi. Au botani combo 0 bêtise TV. Na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to bando kabola na bango yo muto kozala toucher o bando ta la biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appellent exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro d'abus c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, chaussures, il y a Bana, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la monsieur ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barizi Bazana contribué na vision na pour que tout aider ba orphelin donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK Oisa produit en toto et non la cabatache. Sopilingi kozana tema ko ya bien ya propre oiza kona ya kosala oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oiza oil et kendaka na produit en toto donc ce que vous intéressé au continue de ce message na WhatsApp Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.